moto moko alobi ayeli biso état de droit kaka ye moko a violer sous constitution kaka ye moko akobimisa ke bato bayibi mosolo ya mboka. Est-ce que papa Fati, s'il te plaît, vous aurez pouvoir avant normal au peuple la faute à mutu. Quels sont les gens politique a besoin na muke mutu est vide. Ari préparé té. Ayebi mangamba politique té. Fallait que ça qui chekula nenda buka ba banque bazo yiba. Mais tu comprends que non, ayebi politique té. Awa lelo atraira kabiso na Genève, bema na kati ya salaka. Katumi na kati ya salaka. Tango ba kokota wana, soki simbité, akotraira té. Mais Eliezer soka zali pena député oyo azana souci à peuple et qui va député na union à salité. On est passé à 12 millions. Pas que ça c'est extraordinaire au fait. Et aux meilleure façon de aider Mboka. Parce que vous allez l'obéir à peuple. Comment on va exiger ce bon? Vous comprendrez que Batouana ne soit pas parce que il y a un bon. Yozo Kamatambon Mboka, Zimbon Mboka qui paye ça va jouer à Paris Saint-Germain. Ah, Watouana Vita. Il m'a donné la sanction. Eh papa, il m'a donné la sanction. Tout le monde a Lambert Mende. Mobutu a landé Mbangwa Kimi qui exil. Avec Mobutu. Kabila awa, aosala mabezo boma batu na pleine journée, la mère menda regarder vazo ko sabat. On espère ça malamu yangwana. Bonjour les gens congolais, les peuples congolais. Naina Tuna, président Nabiso, o balobi que président nakata Congo. Est-ce que congolais il y a même congolais ndenge makambo etambolaka parce que toza ba camarades ba uti ba poto ba France ba Belgique bana kisasa awa ba de ça de façon biso de vivre façon ba nyama ba vivre ka. Est-ce que papa Fati, s'il te plaît, vous aurez pouvoir avant normal au peuple la faute à mutu. Quels sont les gens yangwana na suki wana congolais fa la mission fungama comme ko libende beta batu musuba kufa batu musuba tikala pe ko kanza de congolais no zo kufa na mboko rien pour de voir la présence de mon ancien jeu bandi pou ebele babika na cheka loboko nanga batala yango so batu musuba ebo manye libende te batu musuba la sawa ko manye libende congolais enregistré. Bon, nous devons savoir la Constitution reconnaît tout le monde que on a droit à la politique, à la idée, liberté d'expression, liberté à mise en place de l'idéologie politique et ça reconnu. Et surtout qu'il y a décidé des partis politiques et l'amour de la plateforme électorale. Donc, on peut exception ça. Et Martin Fayou dans une idée, et c'est simplement pour nous resalanini. Vous savez, le changement passe par le changement d'homme aussi. Permettez-moi la tautologie, les changements d'homme aussi. Parce que le Congo souffre d'un problème, il y a bateau. Bateau, tout le monde a une union sacrée, il y a salité. Tout le monde a clairement bateau, il n'y a pas Mobutu, il n'y a pas Kabila, il n'y a pas Kabila, il n'y a pas Chilombo. Alors on se demande la question, est-ce que Bangonde a un monopole de gestion en Bokato, un super homme en Boko biso sous-homme. Il y a un gros biso de Monique. Non, expérience, on va se dire ça. Et là, on y va ça. Motuloko la Lambert Mende. Mobutu a landé Mbangwa Kimi qui exil. Avec Mobutu. Kabila awa, aosala mabezo boma batu na pleine journée, la mère mende regarder vazo ko sabat. On espère ça malamu yangwana. Motuloko la o ba bengina ning. Gouverneur pardon, Paluku. Ngoika Sanji. Ozi ba équipe na nyoso tout. On ne soit emboîter les papas qui ndekuna. Basa bato akala. Yemoko Chilombo. Tango alobaki ke dans sa gouvernement bilonga kalate. Mais tu comprends que toi surpris. A que sera bilonga la kala ayina bon. Bato asala politique ya Corbia ya Koundé Bembe. Ya kozwa motozuye na morgue, oke kotika na cimetière ozuye ngozi mususu. Koundé Bembe akunda ngote. A kozwa bibembe ake kunda tia okunda pe Chilombo. Tu dois comprendre tes politiques ni même mabiso. Le changement passe dans le zéla bato sika. Bato a besoin épuisé idéologiquement. Faut qu'on soit énergie énergie sika. Bato sika ba na toni sa sika pour le changement. Mais quand les soit à kala tout le monde a bonnet blanc bonnet et continuer ka bon ils sera bon. Mais Eliezer sera zali pena député yo avant souci à peuple et qui va député na union à salité. On est passé à 12 millions. Pas que ça c'est extraordinaire au fait. Et aux meilleure façon de aider Mboka. Parce que vous allez l'obéir à peuple. Comment on va exiger ce bon? Vous comprendrez que Batouana ne soit pas parce que il y a un bon. Et ça bon on est mutezo même bango.
oyo bana lingala mbisa la ndabisika mai chola to bazola ndabisika mai zo chola bazo kende baninga ya consommer mbongo il n'y aura rien et rien. Eliezer et on va comprendre ezali attends une classe na kimukolo ta baninga ba tanga classe na bomwana muke tête ya fresh cerveau ya fresh alors yondo zawana bando sa ba couple muso muso diamala muso ba mususu mais au moni que non le comme journaliste na les kambato lobela yango et pesali que comme député comme journaliste obina tanga classe tanga kimukolo Eliezer oza na leçon pesa bisoté oza le ko lobate ce qui vraiment bundila ka peuple na bato komi wapi na yo wana so bundila ka peuple kende parlement fele c'est extraordinaire quota siège so linga peuple maintenant bo senga mbongo to mona ke boyeli na mbongo mbongo ba corrompre no bino Eliezer wana député moko te kati ya parlement na leçon pesa biso miyibi ba corrompre bango en pleine journée Molière azui courage à lobi yango na dernier staff ba moni mabe comment misi secret ba promettre mona ba jeep lelo bobe Kabila roya pe bon ça va na miso Tshisekedi d'après série bino na ngana ba série bino autant ba rechanger ba question ngamba Kabila nous n'avons pas un problème nous n'avons pas des hommes sérieux na kati mboka o donc ba politiciens congolais baza versatile et là tu comprends on biso to s'attacher na idéologie ya constance au Martin Fayulu ba valeur de base pour no bonsa Congo on biso to s'attacher na ouais peuple biso tokotala makamba coronavirus te couvre-feu que le salango na kabeyaka mwanga apo biso couvre-feu ezati ouais vane to tena ka bilo na biso to la qui sait que peuple ndé soit dans la décision finale peuple ndé soit na balabala nous avons démontré que Martin Fayulu a 62%. Tout le monde va mentir yozo kamata mbongo wa mboka ozimbongo wa mboka okepesa ba joueur à Paris Saint-Germain awa to na vita imana na sanction papa imana na sanction toi na vite ezali à renaissance équipe nationale yango ezobeta sur les 17 équipe à Brazza eloko moko te ozopesa eloko te ozopesa eloko moko te ntango ozopesa eloko moko te c'est-à-dire okoki osala yango te genre joueur ya kutu joueur abeta bale na terrain mouya mayo abima nominé ballon d'or international genre joueur na Marseille abete Barcelone abete mboka ebele azongi na mboka na comme président de la République en aucun jour na bolingo bala zaki nango akamata mbongo mboka na ke kopesa ngo na Marseille jamais Neymar kozwa Varese apa maso Alexis Varese bo mbongo parce que c'est un star mbongo sora misa Varese ata yo atika longino ya président Brésil kuta Alexandre bongo te président mboka na pona kolinga yo fati mingi nda Alexandre yo fele babimisi mbongo mon cher frère plus de 32 millions de dollars bapesi une équipe ya ligne et puis on fait que je supporte Paris Saint-Germain est-ce que président a un sentiment azala ba sentiment pene attachement et bon bata Real balobani bata Barcelone balobani politique a besoin na muke mutu eza vide ari préparer te ayebi makamba politique te fallait que ça qui chekula nenda buka ba banque bazo yiba mais tu comprends que non ayebi politique te. Merci ndeko na motuna tango kotuna ngana koyoka mwa yeke et motuna na yo elobi ebele parce que tango kotuna ngai makambo oyo ndeko Chilombo ngana benga kaye ndeko parce que ali ndeko na biso kongomani ali ndeko Chilombo tango akobimisaka bato oyo bayibi mosolo ya kitani ya mboka Kongo bato oyo baboma bato na eteni ya mboka na biso ya Kongo awa tango akobimisa biso ekolakisa directement que état de droit onde ko Chilombo abandaki kokosa bande ko séparer lokola zando marché na biso akoloba ayena état de droit or que ayena état de droit ako continuer massacre ba ko continuer impunité ende ko kabina na mobuto ba memela biso na mboka oyo donc et en effet mon côté ko bimisa baik ba kongomano ba yibi mosolo ya mboka et ali violation mobeko na biso na mboka na biso tangu moto ayibi il faut subir peine na ye tango moto abomi moto il faut subir peine na ye tango yo kozwa moto keno moto ayiba ke na tiena na kacho pour que na mona bayiba kongoma tango bakokoma kimia après na ko doyer na ko bimisa libanda et ali moyibi pe ali lokuta oyo Chilombo akataki seleka ya komemeta de droit pe démocratie na mboka oyo et kolakisi directement que état de droit na mboka oyo réalité moto moko alobi ayeli biso état de droit kaka ye moko violer sous constitution kaka ye moko akobimisa ke bato bayibi mosolo ya mboka les seuls journalistes yo ali kongomani et sengeni motuno pesongela yo tango yo yibi eloko bisiko kosala mosala
basuspendre yo, c'est-à-dire suspension eza na effet te ntango badio bazongisi osusu po oyiba su mosolo ya mosala place oyo kosala, c'est-à-dire ali moyibi na oyo kocontinue okobukeke lokuta état de droit okosaki bayiba kongomani na ye nango, c'est-à-dire eza eloko te, eza état de droit ya fwanchi ya CNZ te. Liloba na ngai ya suka eyali kopesa mbela na bayiba kongomani oyo na kolela na bango ensemble bali na este ya mboka pe libanda ya mboka. Eyali nini bayiba kongomani na biso bino bat boali kuna na bayimboka différent bolongonia na bino nyonso toko bunda itumba oyo ensemble na bino. Kasi na bayiba résistant o bali ana Kisasa pe bali na Congo, République démocratique du Congo mobimba. Losako na bango to simba na to bunda po na mboka, Tshisekedi doit partir ensemble avec son mari Kabila. O toko mona moto o toko benga na lopoto moyibi. Ndeko tango kolobake no to bande kolobake Kabila akende to pe Tshisekedi akende tikino lero akokende kete ajaka kana biso elongo apo koloba na biso ke lamuka to kopesa kaka ba message et puis message sili mais na kwa biso fo kolobela lamuka o wapi parce que tango koloba lamuka c'est-à-dire okomona lamuko balaki 4 personnes mais kasi lelo lamuka o to na kolobela awe ali lamuka ya peuple o to ko benga bango ba vrai résistant lelo ne kitani ya mboka ya Congo. Et Ali, le président Eli Martin Fayoul Madidi et son excellence Mfumu Padolphe Muzitu. Et le la population congolaise, auto kobenga vrai la muka. Oh, le temps où kotanga la muka ba oba keni ba la muka ba oba landa ka mosolo ya mboka. La muka ba oba kokena ko landa mbongo ya kolia. Mbongo ya bayiba kongomani ba konyoko meke moi butu. Pona ko sungana ba babota na bango. Bango ba kokende ba kosala na ba miyibi pour ke ba yiba mbongo ba kitanango na kitani ya bango etando ike. Biso to Ali la muka ya ba frère résistant. Message na biso ya nini boyebi yango bien message na biso toko bundango ezali élément de langage na biso pe ali monduki na biso et ali proposition à plan de sortie de crise ndoko kalamuka lamuka ali état d'esprit lamuka ali mais le chef de l'état nomme l'informateur sans la démission du premier ministre. Mon frère, ça c'est quoi? C'est que le long na kobota même moi na pe ali akosami na yepe to moni boye le long ndenge za boye c'est que to komi na premier ministre ni balé. Parce que Bati, c'est le premier ministre. Parce que Mouto Babeng formateur, Azali premier ministre, a remplacé le premier ministre. Parce que a gouverné gouvernement. Il ont quand même en fonction. A un dernier bazo sala makamuna bango ya gestion extraordinaire ya bureau national. Ya assemblée nationale. Mouto ko sala signature wana ko premier ministre. Totuni bango premier ministre wana komo na ye nani. C'est que nani il ont quand même a sala signature a contester nyango parce que ça en fonction. Maintenant Moussala Bati zani. Et nous, nous sommes infiltrés par les militaires rwandais. Qui sait que d'abord Kango? Mais là, Kagame a bimé banda. Radio française Batuni Kagame. Pourquoi ton armée est en train de déranger le peuple congolais? Kagame a lobby clairement. Ceux qui armés dans le Congo, c'est parce qu'il y a un accord entre la RDC et Kigali. Moi, je suis en train de faire des choses. Oya bengi kuna na inyo salité ezani parce que tant ozo benga bemba obengi Katumbi obengi Lukwebo obengi Kikembulumba obengi Pusu Mabilu obengi Dorothée Nzenga obengi ba oyo wana nyoso latangi ba kombote wana ezani eza accord to accord parce que Katumbi na bemba ba imposer bango balobi toye poto za ba kanda na 2023 Jean-Marc Kabunda leki alobi mutu nyosa kokota na inyo ya salité faut soutenir Chilombo na 2023 oh yeta kelaki Belgique aloba ina sala mandat moko oyo bako soutenir na 2023 et kozala ye to koza mutu mususu OK na Londres au sali discours batunyo qu'attendons-nous parler de Nemulenge olobinyo les Nemulenge sont nos frères mais lelo ba frère na biso ba botoli Minembwe nyoso wana ba ko dévier makambu ya Minembwe pour ba comprendre ba imboka ba Kongo mani nyoso ba lobi laissez le patron qui a le devoir qui a la parole d'honneur ya côté le Minembwe c'est le président Eli Martin Fayoul. Les gens ont invité les États-Unis d'Amérique. Parce que dans mon cas, dans le bureau de l'IDPS, nous avons drapeau des États-Unis. Si quoi mon ninga na bino lelo azosa la passation de pouvoir, ba bengi yo président de la République, ozu même empêchement te, ozu même kokosote, ozu même loko mote, on bi na continue na intention. C'est parce qu'il a compris que non, na kati ya invité wana Martin Fayoul pe ba bengi si.
mais yo yebi ke mon collaborateur na ye mikolo comme Denis Sassou mais abosa na teke Denis Sassou wana uti osala lisuba coup d'état oyebi yango Congo ekufa à partir à Bakor mwana mboka lelo soki torata un héros national lokola Lumumba c'est parce qu'il y a un accord ndeko Tshisekedi poto comprendre que akosi peuple congolais mutu moko akosala bakor mibale na mbala moko asali accord ya Nairobi na Kameri alobi osoutenir nga na 2018 nga na soutenir 2023 le même yé akesa l'accord na SCC bo soutenir nga na 2018 nga na soutenir bino na 2023 finalement yo mutu moko na 2023 ko soutenir barko combien awa lelo atraira kabiso na Genève bema na kati ya salaka katumi na kati ya salaka tango bako kota wana soki esimbite akotrairite et puis suka nango ko finir nini Remi Masamba aleki na télévision biso no to ko mona mwana mboka na mito na ko banga loko te parce que tel que tu me vois je suis déjà mourant na ko banga sur le côté même s'ils vont mettre boyeka bobeti ka masasa ko histoire de lali parce que ko mona bo eza dommage yango na pesi mwana mboka moko maloba nani réseau atininga message na WhatsApp les États-Unis alobi mia na mieux na zala nzete les États-Unis que na za peuple na kati ya Congo ça c'est vrai pays ya boye totangi ba classe Remi Masamba alobi boye Tshisekedi Tshilombo Antoine eloko akosala wana ezali akosala parti politique na ye akolinga ko dévier combat ya tata na Etienne Tshisekedi